Toko marché. Toko bimana baba, toko en ambassade, pour ni mais la fin de visa. Mais tu es malade, mon frère. Afin de soit comme un belge, t'as l'ibissoté. Est-ce que si tu es congolais, liboso va pimer les visa et ça fande. Lui on me suit comment on eh beau frère a pimer les beau frère mais non quoi banana visa. Comment on peut ça fande base. Pour habiter en épée musique ici. Je me suis pas mettre la fatigue à campagne. Il t'aime pas souka ngwana. Ouais kabola ina musique. Ba email ba ngwana bazo beta, bazo répéter. Tout le monde a besoin chaque fois. Bah tout cas tu bazo beta. Afin de mettre le musique. Alors si le côté comme maman Denise Nakero désigne Nakero comme président à Boka a pimé là bas tout visa. Mais vous êtes malade. Hier on a fait dans l'accepte nous et l'ongulation de comme politicien. Afin de la bozo côté là. Botala et l'ongulation ça suit musicien. Tu es comme un politicien. Batata mibimba bobo boti pe bana bana baboti na baboti na bakoko. Bo fanya na kapona ko lobaka busoba na réseaux sociaux. Mon frère a su pouvoir assumer la classe. On va tirer sur le ministère ni voyage. Les affaires du monde, tu es bien congolais, bon, il va rater ma voyage. Bonjour, bonjour, na bande réunion, sur besoin na biso. Voilà, j'ai comme tox tabido yeyo. Mon bala li tutu ya mandefu belé. Nicolo nazobo ya ko kata mandefu, allez-y comprendre que bo eskizenga nazo jouer film et série télévisée moko oyo ya groupe nanga moko groupe etumba oboyebi et bimisa bato belé et bientôt pe kozala na internet ce qui mama joli mon sampa sololi film na boko zongo pe pa na ye et puis boko zongo na baninga ni bandeko nyonso surtout oyo bazana besoin ba benga ka ba solola titre film ezali posa ya nzoto alors nazo jouer donc rôle moko zo senga ba mandefu ezala bien te boye donc bo teninga pena regarder na moi be monsieur belé bo ando mona nga boye. Merci beaucoup Nabino tout bozolanda biso de partout dans le monde entier. J'ai comme tox Nabino yeyo na bisa Rabino ka toujours bo pesanga confiance. Na ena rosala analyse moko parce que na moni na minute oyo. Donc débat est comme komata makambo comme koya ebele na ebité eza problème nini. Alors yango ngana ye na ça il a bien analyse mon mouké na faire comprendre bino problème ezanini arrivé à Wenge BCBG 4x4 tout terrain tout le monde vient na biso d'idée massé là ailleurs bah hier j'espère que bah moi délégation bah vieux Blaise Boula na moi bah tu belé bazoya na occupé d'information Emelia Azoya il est pas Zoya Agoya peut-être dans la prochaine voyage alors tu es golobé dans l'ikam oyo il y a organisation de salama ya wenge to boite za malamu et bakobeta les 30 juin na stade des martyrs oyo biso bapandisa ngoto kozala wana ba meloma na bonne musique bakozala na bato bakozala wana po ba nostalgie mais to moni na kati ya délégation na ebité ba congolais to okende wapi na kati ya délégation ba Emelia bazate na ebité est-ce que tout Kalouji na ebité yé pas yé mais pourquoi kaka congolais moni congolais donc na biso to zanga makambo osala ba diaspora na ba congolais wapi na ba mino lelo ba diaspora na ba otoza awa afande il paraît-il que ndaki na ambassade ya RDC ba pesa e visa obi botika okosa na bato ambassade ya biso kuna mtepesa batu visa ambassade ya RDC ne mtepesa un belge to un citoyen congolais visa kuna to visa pesa makana aéroport anjili awo to komosala makambo nyo to otanga te to komosala makambo ndire de réseaux sociaux comme bimisa bato ebele ba bourrique franchement bandeko na to solo la nano parce que biso tanto bana ba faire bana ba chronifuati batanga te ba chronifuati ba yeda bango kaka e bino pe bato botala ka biso o to komisa ba chronifuati lokola biso o to komisa ba mama youtubers ba mama youtuber ba youtuber to komisa bino surtout to amba to sangana to baluka na poto comment yo congolais mo ba expliquer que ba biso ke ba pimeli mutu ambassade nini visa na ambassade visa ba pesa ngo na ambassade
na ibite ngapi na kinana no poto te wana photo tuna ba Ken piana to tuna ba merveille Rambo o bazala ba Belgique to tuna ba Prince Bakali visa bon voilà bango peut-être baza ana Kim et puis boye ko tiango komi débat moko boye nini afande aza belge bazolinga te ba belge baya awa bolinga bocha nini na mitu ya batu omoni place bolinga bo bebisa siko organisation ya mutu asali organisation wana asali azui ide wana po abetisa concert wana aya bande ko bozolo na ngai na sizingu penalty valable manifeste toi mon sponsor officiel na sizingu penalty valable vrai chéri nazo confirmango bao bakoloba baloba na sizingu penalty valable vrai chéri na bosanité manager privé et spécial Maman Hélène Mvuzi ndeko ya Maman la dimère double na Lyon bateau pena ya Jerry Kobetos atambu les obet atamo ezobima toujours en avant na lingina lo baboyi ba congolais Véadriche motomètre yo to ana poto kuna ndeko nanga Gelor Mambu Kolo ONGP association droit à la vie meilleure Emmanuel Mambu yebisa biso nengo zana mboka na yo mu ya poto wana soko lingi oya RDC il faut visa na ambassade pour nini ba congolais to linga to koma ba bololeti na niveau afande so akoma belge tali biso te est-ce que citoyen congolais liboso ba pimeli visa eza afande pour na moni ndeko na biso mo ba mal intentionné mo boye akomi wana o to ko marcher to bima na baba to ke na ambassade pour ni bo pimela afande visa. Mais tu es malade, mon frère. Si vous avez moi, si ma sœur, vous êtes malade. Ba Congolais ba kufa na beni kuna. Yo so sali nino marché na balabala. Na mo na elongi na. Ba Congolais ba wala nzala na Kinshasa, ba kufa na passe yao. Yo so marché. On marche aka pour na bilomo boy. Afin de le so voyager à Kinshasa, yo na famille no bozwani. Boza malade, boza ba utiliser. Afin de ceux qui ba pimelier visa. Il est citoyen congolais, citoyen congolais. Il y a combien de Congolais baza awa. Si le papi mais mon visa va que les Belgique té. Quand il va pimer les fande visa, ne bon bo chango lokole comme fin du monde. Bino ma misubo comme lo ba ça problème ki mbanda. Bino ma misubo comme ko lobo beau frère a pimer li beau frère na ndoko bana na ye visa. Ale bozu bo konti comme maman Denise na kero Denise na kero comme président mboka wana a pimer la batu visa. Mais vous êtes malade? Ba tata mi bimba bo tipe bana ba boti na ba boti le bino ba koko bo fanya na ka pona ko ba buzoba na réseaux sociaux soit disant ba faux compte ezaka ba faux compte teza bino manzaka na misapio sala ka faux compte ezaka bino alors tant to loba pena na bino wana faux compte la raté pour faux compte eza yo mo nem to créer ki faux compte na misapio na manzaka na créer ki faux compte les eza nani ato cheko anonyme oza complexé oh. Depuis que nous avons la fin du monde, qui a fait visa, nous avons dit que nous avons un podium na marti pour abeta conseil. Tout le monde peut sa fan de base. Pour abeta un peu musique il souti. Nous avons souka bete la fachi à campagne. Nous avons souka yangwana. Oye kabola ina musique. Ba email ya bangona baso beta, baso répéter. Tout le monde a bangwa chaque fois. Ba tutu kaluchi baso beta. Afin de beta le musique. Yé mon a fait dans l'accepte de elongi les gens dira comme un politicien. Afin de na bozo côté là. Botala elongi na za suya musicien. Tu es comme un politicien. Allez bosisco combo ya tata mokonze kolo na molonga ni na ye. Allez botiango le bio ba pimeli afin de visa après ko pimela visa mpela. Ba congolais yango moni tozo tourner sika moko. Na bobo wana poto na otoza awa to tourner ka esika moko po anini mayele so zanga biso boza makasi kaka na kolobela makambo ezangi tina makambo ya kibolole makambo ya mitaka lezo leka olebo telemelango te parmi bato bazo encourager ngo eza toujours bino
bolingi boyeba mutakala komi na niveau nini bolingi boyeba mutakala ngo ba publiaki pona nini bolingi boyeba na minute neti ya benenge ezana ba publiaki na ba mibali na ba kimomporo na bino bozo landela ngo okati na musala okati na kayu oyeba niveau ya mutakala ya be komi na niveau nini ta la place ba congolais tozokende ale tangu na koloba el garçon na elongi mabe wana garçon wana mandefu wana garçon wana bien tana linga koloba na lobela ka bino po bosala ka soni bokendaka ba classe bovanda pe na baba de l'école bosala makambo oyo batu basalaka visa bapesa yango na ambassade ya RDC te na Belgique te botuna bokioti bozalaka ne pembeni wana botuna batu bozalaka ngo na Belgique wana visa bapesa yango na ambassade po bolobake bapimeli afande visa baboya akende kobeta bapimeli tanga chaza nationalité azalaki na biso et puis nayebi te boresona ndeni boresona na sali papa na basama papa na bino bende différence ezali entre un citoyen congolais vivre na Belgique ou a changer nationalité te soka linga ya na RDC ndenge ezalaka différence ezali lisusu na congolais ou a changer nationalité comme belge alinga ya siko na Kinshasa na Congo procédure za mon côté procédure za mon côté parce que na minute boko lo bisanga makamna bino leti nga na voyage na kenya nga ba poto wana ti na suka na ba province awa mais na komo ba makamna bino koleka bino alors soki muta changer nationalité exemple comme belge ndenge bolo bake afanda comme belge ngo ba pimela e visa kasi po comme belge et ça na procédure o yeka mbala moko te fo ba libérer te yo ebi combien de batu babana procédure à poto awa o bazana bazokende bakenda chaque fois awa bakenda kolandela makambo a bazwate siko afanda leki ba congolais wana to afande soko azate na podium ya wenge wana ndenge bakobetela martyr donc concert ekoleka te abetaka ne mpe su miziki te ye moko ndenge aotala biso na bino aokamwa bino bozolamuse na actualité afanda azala su na miziki te bino mo boyebi yango takenda otanga soki baekole ne soki atanga soki kokumba avion soki mpe kokumba train bino mo boyebi te afanda asafishaka te azali na kini awa journaliste soko bengi oyo yambe na émission alingaka te papa chéri kutu bien oso imite mutu aza na succès mutu ala bambongo mais oza na mbongo te oso imite mutu oza lokwa mutu wana oko souffrir déjà na Kinshasa afanda ne komona na te mais azali na Kinshasa batebele bando bateka azali na Kinshasa alors boya kotokisanga na sa moyo ke bapimeli afande visa eza problème ya kimbandalogie eza problème ya boy soki bapimeli moi j'ai dit et je répète ça soki bapimeli afande visa likolo ko kweya te sanga na mabele te il est citoyen un simple citoyen comme mutu nyoso bokomise na rana bolo bateka wa sa beau-frère ndeni voilà ce que yango nazo bake tata mo koneso te ya bino batebele. Ce qu'on a beau-frère, faut avoir un privilège à tout. C'est ça mentalité au bout sur la tanga Mobutu. Tina camarade ya moi, camarade ya moi na ya famille présidentielle. Bah non ça la ba terreur na Kinshasa. Ko boto la basi batu, ko sala mabe, ko boma batu. C'est ça place Congo to outi. Mais quand même lelo, faut féliciter beau-frère à su visaté. Lelo siko so so ki ba moni. Ba pese visa mutali boso po sa beau frère baso bonde la libala c'est ça congolais de bongo et pe la matière ekoti ozo sala bongo lupa on a bino tilelo petira malonge sa te na Kinshasa ozo sala bongo lupa on a bino tilelo non clôturé na banda na Kasavubu na Kisensu non clôturé lupa on a bino comme référence à ma ben na quartier mais ozo la naka ma réseaux sociaux batina na mbongo ya likelemba ya famille okene ko aider famille okota na makamba réseaux sociaux likama bi mala réseaux sociaux te otiki na okayu mais pourquoi tout ça nous avons notre compatriote bazana na poto wana batala ba on YouTube mais ba mi kotisa na kata YouTube loko ba bino te
émission prochaine koya na kotanga kombo ya faux compte mutu nyoso mais yeba ke tanga tangi faux compte nono omi yebi ke ezanga batangi faux compte nanga mais eza yo parce que ba faux compte na bokoma pe ba star oye a opibi okokomante oye a ofingi oye a fingi ba tout pe ba yebi yo ba yebi ke faux compte oyo eza intel ekas na opeso pe ka succès na ki faux compte no wana eza na sens te bateau baye na wenge 4x4 baye ki lobby baye moi je ne pense pas que baye bango nyonso ba Emilia batikali ba ne comme soupe batikali donc kotikala ya afande eza la fin du monde te pour bokomisa ngo ouais ba pimelie visa pona boye ba congolais qui mayele za labino j'espère que nayaki kutu analyste nayaki ne pona ko condamner bandeko bozolo ba mabongo. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso na canal JM télévision. Jerry Kobetos ka mtu falo ba makambo parce que vrai congolais ba yebaye. Botika distraction afin de sera rater visa na ba kutu sera rater voyage. Et ça fait ni monde tu ba congolais boni ba rater ba voyage. On a minute oyo, faut pas qu'il y ait Dubaï. On a minute oyo, faut pas qu'il y ait Chine. On a minute, faut pas qu'il y ait Londres, pas qu'il y ait France, Belgique, Canada. Boni ba so raté ba vie, ba raté ba voyage. Quand fan ne soit raté voyage, et l'inge comme la biso que et ça fin du monde ba salier ma belle à Koufi. Boni buzo ba boyeko. Merci beaucoup na bino tout bolanda ki ngai. Oya moni ke na lobi ma belle supporter nga. Nga lo ba vérité. Afin d'aza sous musicien te. Le coup là il peut bon frère azu pouvoir azongela ki classe pour batia ceux qui na ministère ni le coup la peut simbate nzambe na yalo ba makam ce soir to kuta la prochaine occasion na ba nyonso bolanda ki biso bo supporter nga lo ba ka vérité to kutani bye.